DG par la PC basa la prison. Babiloko ya on a trop ba gros ça dans kitoko. Ezangi ezanga ba pièce moko ba besangi. Ba okata ba gros pomba pona nini? Ba boma on ata yango ba ekoteka yango. Bango yango na chantier naval basa ni bakata. Ba biloko ngozi ya ndani. Comme biloko on a trop ça dans ça individu. Bokata on a trop boma ngona nko. Compagnie ça na kitoko ça na malamu. Faites attention. Bikata katate. Bokene kuna mama bango privé bokata kata biloko na biloko. On a tra comme libona bona mkepa bokota la kati bokata biloko bosaka na kanango. Biloko on a tra yango. Mkepa na bino. Ba komi kata yango. Oyo ezaka masu eza na mai. Disparaît lokola biso. Yo so to ba fanda nie. O moniteur o fona mbango loba. Ko charger na yo. On va to saloni. Yo c'est là que je vois la kisayo. Oh nous nous lo bana. Seigneur fort ya bajanyos tout. Dozala ini tala yango eye na chantier naval. Masu ba greo eye na chantier naval. Simple pona ba pana mike ba eba kata yango ba teka ngo na mitraille. Tandis que machine oyo ekosala musala ebele na kati ya nini ya compagnie. Ba lengi ba teka yango ba kata yango mitraille. Eza na kati ya chantier naval tout précisément na kota kokolo. En tout cas vraiment lobby ekosenga tokozala mobiliser pona les camotos zo bato trouver solution na yango lobby. Bato bato kata yango bango yo bato baza privé yeyo. Bato bato kata yango bango yeyo. Balobi ke balosala batosala bango lo côté, mutosala bango lo couper azate. Tolingi to mona tout puissant wana lobby en tout cas tokozala mobiliser. Ezali to za mobiliser to yeba mnani oyo ateki la vie oyo. Ya filmer biloko yo. Ba bomela nga Jerry Kalaka na bakanyinga wepa ya mokonzi na tina ya faux document oyo na banda ko salela diplôme ya moninga nanga oyo asilisa classe ninga na zaki na ba difficulté na silisa kite yango wana na banda ko salela document na ye yango mokonzi ya kanyinga pona situation. Document nini? Diplôme ya université. Diplôme nini? Diplôme ya médecine. Aussi osali lokola médecin wapi? Nga na banda ko sala na intérieur na Bandunduville yango na yaki awa na Kinshasa pona continuer d'études nanga vi ba difficulté na zalaki nango yango na banda ko passer moi temps na centre moko en titre ya ko sala lokola stage te centre te ozali na centre te ozalaki na clinique nini na clinique Promedis eza na 10e rue ezali wapi soso na zalaki na Kinkole en tant que nani na banda ko sala en tant que médecin. En tant que médecin, docteur, na kombo ya nani? Na kombo ya Paipai Kisangara. Diplôme ya Paipai Kisangara ozwaki ndenge nini? Diplôme wana eyaki epananga na bengaki ye comme na yebaki ye kaza moninga to solola na ye na linga na mema ba dossier na ye quelque part na centre moko balinga ba kongola. Malheureusement esimbaki te yango wana na se serviraki na document wana pona sala musala. Non, eza bongo te. Yo zwaki diplôme na ye po olukele musala o déposer dossier. Mais na mayele wana ozui diplôme na ye okimi o disparaître. O bandi ko sala diplôme na ye o bakisi kombo na yo. Bandela. Na zwaki diplôme na ye pona lukela ye na ke kokotela ye ba dossier quelque part na centre moko pona azwa musala. Mais centre ango ezalaki lisu opérationnel te yango wana nazwaki diplôme na ye na bakisaki kombo nanga mais kombo ezalaki na kati ya diplôme te kombo ezali libanda ya diplôme na ye ezaka ndenge ezali Paipai Kisangala yango wana na banda ko salela. Bon yo zo sa la go en tant que dani na qualité nini? Nga nazo salela ngo en qualité ya médecin mais malheureusement na silisa na no classe te. OK. Est-ce que diplôme en médecine ba yiba kango basale la kango na katia yozo soigner batu oyiba diplôme ya médecine okota na labonana na bloc opératoire opérer batu ezalaka te mais yo sali yango zanani bon na salela ki yango non en tant que médecin o na banda ko sala intervention te na kota pe na bloc opératoire te
mais nasaleli yango en tant que faux médecin. Faux médecin.